wana bato bakotika na lamuka yali boye te mais na lobi yango na kombo ya lamuka lokola mopanzisa na lamuka alobi mosapi moko esokola kelongi tolingi tozala ini donc moto oyo asali mbeba asenga paladon azonga na mbeba alonga na mbeba po tatolonga bitumba bana ya Equateur bana ya Katanga bana ya province orientale bana ya Kasai bana ya Bandundu ba Congo bana ya Kivu bana ya Manyema balingi nde Fayulu azwa ngwende amema mayele na ye atanga pe asala misala po bana Congo bazwa bomengo yali boye te na suke sika ewana mais oyo ezala entraînement yali boye te semaine prochaine tango tokokoya kopesa bino date ya bozongi ya président Eli Martin Fayulu mwana lamuka soko ye awa yaka na lingwanda yali boye te mama nata lingwanda jeune nata lingwanda po mokolo ewana ezali début ya changement yali boye te na lobi na bande kwa IDPS oyo batie tembe ete banani bakokende na aéroport Fayulu asila lobi batula mpaka lamuke ali état d'esprit yali boye te natoli bino botondi ok topanzala siko topanzala tozonga nsima lamuka awa sikoyo matine politique ebandi tokana awa sikoyo matine politique ebandi toyobi tokana peuple congolais oye awa tozotya nzembo moke comme ça topesa nkumu ya masina maloba lamuka ne tombera pa oh Fayulu tambola na peuple longo epesaka pouvoir tambola na peuple longo epesaka pouvoir Fayulu tambola peuple congolais oye awa toza na kati ya lamuka boto bote tomoni ke bainfiltre awa bazebe biso soki oye na lamuka totie nzembo yo mpe yama nzembo wana boto bote soki oyembi nzembo wana tese koza opération beta moningo nomba soki ayembi nzembo te papola ye tala ndenge okomizoba Hello,
Simakekele Mwanazela Fayula leka Simakekele Ria 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 Silo mwaka ngabino Silo mwapa mamoko Ale toko songa sima Toko songa sima kingo bika Akokende Ria Silo mwaka ngayo Silo mwambe kayo Toko songa sima kingo bika Akokende Fatina matama, ayo kamaka, ayo kapala la la la. Etani misote, lelo, Simba Fatina matama, ayo kamaka, ayo kapala la la la. Etani misote, eida, togo mana. Fatina matama, ayo kamaka, ayo kapala la la la. Etali misote. Yamalili nelanga Topotaki fayule. Aliyake babo mama na Kongo. Leroyo, fayula ye na moto. Leroyo, fayula ye na moto. Loba. Mona basopa. Oya chilo. Eleki. Loba. Mona ba promise. Oya chilombo. Eleki. Loba. Mona ba voyage. Oya chilombo. Eleki. Loba. Mona lokuta. Oya chilombo. Eleki. Loba. Oh yeah, yeah. Congo ya malenga, Congo ya bayulu to bundela, Congo peuple. Oh ya ya, to bundela, Congo ya ya. Congo ya Kimongo, Congo ya Lumumba, Congo ya Faru. Bana ya mboka oye, bana ya mboka oye. Ate Fayulu oye, peuple congolais oye. Soki toye vraiment tobeta maboko na makasi. Voilà. Esengo ya koyamba bakonzi ebele awa parce que soki bakonzi baye ebele na ndako na yo seke ya bile ezali ebe na zawa namoni bakapasité ezali ebele mpe bainformation ezali ebele po bakopesa biso na ngai na yo po tokabola yango semeni mobi na boye selon ndikisa ndenge nazi maloba na bakonzi bapesi ngai nakopesa nkumu ya masina maloba. Est-ce que boyebi ye? Kombo na nani? Adrien Malenga. Alingi tobetele mapoko na nkumu ya masina. Nkumu ya masina akokamata maloba atalisa biso ngai na yo parce que ezali mabele na yo masina. Ah, tozali wapi? Merci. Napesi maloba ya masina. La Mouka ne tombera jamais.
Lamuka akobanga akobanga to akobangisa okobanga to tokobangisa obike baosekisa nga te bazosekisa te bazosekisa nga seka eno soki yo boyi fayulu soki yo boyi fayulu soki yo boyi mafa soki yo boyi mafa soki yo boyi fayulu soki yo boyi fayulu mokonzi akolanda biso andifere mafa esika azali nalingi topesa mbote kombola aigle apesa mafa mbote loba papa tozozela voilà mokonzi charge ya ntango azali awa tokopesa ye maloba me biso tozwi maloba mpo toyebisa bino boye toyebisaka bino tout le temps gardien ya Congo ezali peuple boye to boye te mokonzi na Congo ezali peuple boye to boye te est-ce que peuple akolinga Bunagana ekende est-ce que peuple akolinga Chilombo te kamboka est-ce que peuple akolinga te monsieur Mbosso asaka na peuple tokomi epai ya monsieur Mbosso monsieur Mbosso azali komenase badepute ya Lamuka badepute ya esie citoyen Mbosso azali zoka Lamuka ne tombera jamais Lamuka ne tombera jamais tozopesa bino bainformation eleki grave na kati ya parlement tozopesa bino bainformation oyo eleki na parlement eza grave babandi nanu na Jean-Baptiste Kasekwa eloko nini bakoboma Jean-Baptiste Kasekwa baza koboma Jean-Baptiste Kasekwa élu na biso ya Goma parce que azali kolandela likambo ya balkanisation bazali komisa makambo nyonso polele Lamuka tombera le lobby eleki mikolo misato na parlement citoyen Mbosso a menacé député na biso mosusu ya Lamuka Ados Ndombasi akei même ti kofinga ye malfroi alobi aza malfaiteur na parlement s'il vous plaît est-ce que bino bokondima yango mutu oyo azali Lamuka ne tombera jamais Lamuka ne tombera jamais mutu oyo azali kolobaka azali président ya parlement ndenge nini liboso ya likolo ya persoir okoki kobenga député élu molobeli ya peuple malfaiteur est-ce que ezalaka ekomi acharnement contre badepute ya Lamuka contre badepute ya Fayulu wana nyonso eza kolakisa ke Fayulu azobangisa azobanga to azobangisa azobanga to azobangisa bango bazokanisa ke soki badestabilize badepute na biso na parlement badestabilize peuple est-ce que eza bongo baparlement ya solo ya Fayulu baparlementaire ya solo ya Fayulu eza peuple eza bongo te bino nde baparlement ya solo eza bongo te bometela maboko bino moko Lamuka ne tombera jamais tokotika ye te tokokende na ye contre mire tokondima yango ata moke commission na ye wana oyo atie en place mpona koinvalide badepute ya Lamuka koinvalide Jean-Baptiste Kasekwa aza kopromettre ke akoinvalide Ados Ndombasi tokotika ye te tokosorganize d'ailleurs mokolo oyo commission wana ekosala baréunion nango biso nyonso na palais du peuple eza bongo te eza bongo te donc acharnement wana eza kolakisa ke Fayulu aza kobangisa peuple aza kobangisa eza boye te eza boye te voilà naza kosukisa na likambo ya insécurité bandeko ya Nord Kivu na Goma babengi ngai balobi biso awa Nord Kivu Sud Kivu
Goma na Tanganyika likolo kuna balobi bakobanda ba série ya action na balabala pour ba exiger libération ya Bunaganda. Ata état de siège ezali kuna bango balobi bakozala na balabala est-ce que biso tokotika bango moko tokotika bango moko tokotika bango moko nalingi bopesa bango mbote mpo bamona ke toza elongo na bango. Biso la Lamuka, biso la SD tolobi boy. Congo ekolobo. Congo ekolobo. Congo ekolobo. La lingita mutozolo ba Congo ekolobo moko tomona moboko sandisa ngo. Chilombo nak alien na Kagame ba mona ke ba kokoka te ba kokoka. Okay, Congo ekolobo. Congo ekolobo. Congo ekolobo. Merci beaucoup. Le commandant du peuple Azako Songa a coupé sa mitindo et kokoya et pas charge à Changu a kokoya sango pas la biso pour s'organiser na tina été dans la bomoko na bande kolomisa ba ko sala ba manifestation na est pour la kolobate Congo et kokiko kendete donc exiger que Bunaganda et Songa si photo que na makolo na ba boatu to que na ba bateau biso to tambola inde to récupérer Bunaganda za mongote yango wana eza kosenga zala angele ndeko lisu likolo ya lisu bamoni ke bazalaki na este bamoni ke bazokoka te bakomi kokota na weste eza bongo te bakomi kokoka o kwa mutu o bakomi fatundu o kenge eske bakoka peuple congolais voilà lisu likolo ya lisu nde tolobaka tosala angele eza boye te Yasuka ezali de Kopres Penge alobaki yango le commandant du peuple, le président élu, l'homme le plus intègre de la RDC, Martin Fayulu numéro 4 Lamuka ne tombera jamais. Lobi na landi communicatif moko ya ensemble pour le changement. Ya Moïse Katumbi. Na plateau, yo comme Malobi. Martin Fayulu est le seul politicien congolais intègre qui n'a jamais été. Nabi ambo zambala kate zambala ka na rezolo sikoyo bino nde boyembaka Fayulu tambola na tapelongo epesaka pouvoir Fayulu tambola na tapelongo epesaka pouvoir Fayulu tambola na pepe Lamuka ne tombera jamais. A comprendre que côté bakendaki eloko ezate eza boye te. Esika peuple ezali nde makambo eza boye te. Kaila lobaki mbala tika ina na peuple tia ina. Voilà. Président élu à Kokoma, le commandant du peuple, a consigné Kopesama, donc on l'a qui s'en a monde entier. Qu'il est le président élu, il est notre vote en 2018, pour qu'on songe la liste qu'on votait en 2023. Ça va être? Papa Moulabino, merci beaucoup. Voilà,
un peu de discipline. On m'a une formation dans les cas, sur l'équipe de vous pépé, moi, je soigne quand on boca et ça t'aime. Ah, on a des amis à la maison, on boca ça la mission. Donc, tous ceux qui ont ils ont compte à la cerveau, ils ont fait ça la mission. Ma faute est dans ça, les hommes. Ah, ça va être pour ma le dessin à mon niveau. Moi, je suis comme ça. Il y a d'autres qui ont fait ça, c'est charge à Tchako. Maloba, après sa mission, Oyo, Ye, Ayebi, l'information sur les Galacats de Mboka, et Oyo va continuer à faire mission dans les fois États-Unis pour faire surtout dans les émissions. Donc, ceux qui ont fait ça, Serge Tchako, Maloba, tous ont fait un homme à Boko, c'est pas bon, on va casser. Allez, qui l'a dit? Allez, qui l'a dit? Bana ya Congo, oye! Bana ya Lamuka, oye! Biliaki bango biko! Biliaki bango biko! Tolobaki pona Martin Fayulu, pona Mboka, oye koya! Oye koya! Soki bapakoli yo mafuta ngulu na mundoko. Est-ce que tali biso? Etali biso? Soki oboyi komba. Biso tokosala nini? Tokoboya yo. Bundagana. Okimi komba. Tokosala nini? Tokobunda. Mutu soka liye ngulu mafuta tikala na mundoko. Tikala to tikala ka. Toseka ye. Toseka lisusu, toseka ye. Alors, maintenant, la Maboko. Pourquoi c'est poigné? Naebi que son personne qui un message. Si le mabete a monté qui simbi. Mais le gars là, on est là, force à la mouka. Et puis, aussi Mindembo. Aussi Mindembo. Bien qu'on compte à ton recomptateur. Et qu'on compte à ton recomptateur. Bon. Comment ça l'a été que les gens à Moukolo Moko, Makangi est déjà orgé. Ok. Omoni ndembo yewa Makangi est déjà orgé. Deko penge. Toko si o maloba moi moke. O lobata moi. Orgé. Honorable Moussa, awa apesinga ipasa no. Nasala nini? Mokonzi ya changu apesinga ipasa no. Tozali na 89e minute ya match. Na makete. Bana changu. Gai na lobaki na binete. Lamuka ezali ekipe. Yali boete? Mais ezali FC Mbandaka te. Ezali une équipe nationale. Yali boete? Na classement ya Lamuka, Prince Pengali numéro 5, défenseur. Yali boete?
moto nyonso akoya na ballon atia mongete ezala Chilombo na kodégage yango yali boye te. Alekimboso kobanda awa tina nganda jika yali boyete. Alekimboso kobanda awa ti na mbandaka yali boyete. Donc na lobiete moto akomake mongete numéro 9 na biso na équipe nationale et alimwa na mboka Martin Fayulu yali boyete. Mosala ya ngai nande komuza nande kwa Adrien Nico Maengele Chantal Momboni Naba Monsusu Soto Ali Bajouer Epenga Ali numéro 5 Ndeko Mouza Ali numéro 6 Adrien Malenga Ali na 3 Nico Maengele na 7 Bana la Bukaye Bana la Bukaye Naloba Napanza Nanyata Nasosola Napembisa Lelote Lelote aliantikadima yaliboete Bana ya lamuka balobi na ndai na lamuka poto alina base yaliboete Asinyo me prince penge Ibenge ya lamuka Otali classement me temoni moi cité Balobi nanga Maman Marie à cause de remplaçante te yalite yaliboete Abi Maman Marie to tiaye Yende azana file yaliboete Maman Marie alobi na ngai ye akoza na poto po azaka na bar poto yali boyete soki azali na poto alo bana na mukawe balobi soki Maman Marie ali na poto tango Chilombo akoya akomona boye elongi ya nkoyi yali boyete abangi azongi ye moko na ballon yali boyete donc napesi bino merci mingi ndenge ndeko auti koloba awa ma sotis tolobaki yango rendez-vous est allé au B semaine prochaine na ndeko honorable Moussa Nico Maengele biso ba sobana la muka tukozala awa na base po ande makambo bandaki ali boyete bino nde bakolo makambo ali boyete ndenge na lobi inyosa ka lobi na biso tokotala bino soki mbala oyo 4 ans après ba élection soki boko yamba Fayulu balobio bakonokisa mvula mokolo yango donc priorité na biso ezali tolakisa na mokili mobimba ete na Congo le président Eli azali obeye moko yali boyete epuis ntango mpe président akoya mbala moko kobana aéroport tobandi marche yali boyete kolongo na aéroport na mokonzi ya mboka directement Bunagana yali boyete lokola Chilombo ateki Bunagana na barwandais biso peuple tokolékipere Bunagana yali boyete ya mibale tokokuta aéroport mbala mo mpe marche mpona kosenga nkimia ezonga na kwa mutu yali boyete bandeko bakufi ebele trop c'est trop Chilombo ali incapable ya kosécuriser bana ya Congo biso moko peuple tokomizwa en charge yali boyete komono nde 2023 ekomi mosika tosila na kaka sika wa pouvoir ezonga na peuple yali boyete donc merci mingi semaine prochaine awa toyali peut-être 500 mais semaine prochaine c'est que tokoma tina mutuka wana yali boyete bopanza sango ete équipe nationale ya lamuka po lamuka yalinde bino so toyali bajoueur na bino yali boyete soki bino boyali te biso mpe tokozala pouvoir yali ya bino bolakisa bino lolenge bino boyali bakolo pouvoir bokola samedi ntango tokoya awa na mabele ya ntango naponi bino botondi alors distraction ezala te
qui déjà l'équipe nationale est Goya. C'est-à-dire que Ndenge, Bomoni Ndembo wana, Tolobi Moutou aleka mebale le kate. Moutou aleka mebale le kate. Toli Toloba, tout ça la distraction te. Tangu Tolobi que samedi nyonso. Oh, au Sanganaka na place de résistance, Songolo Topakala. Samedi nyonso tokobanda kozala awa. Oyo eza lokola veillé. Tozo préparé arrivée ya président élu Martin Fayulu. Tozo préparé comment mokolo oyo mboso akobengisa Jean-Baptiste Kasekwa. Biso nyonso tokozala na balabala. Est-ce que vous avez dit na honorable Jean-Baptiste Kasekwa apesinga déjà ba détail. Mais na niveau ya parti tolobi tokotika eloko wana boyete. Parce que on ezali kobomande démocratie. Démocratie ba congolais ba kufela. Démocratie oyo totikala na ba défense. Démocratie oyo toza kobundela pona mboka na biso tambola malamu. Tomoni citoyen mboso azwi ba ordre ya Chilombo pour que bana ya Congo banyokoma. Est-ce que tokolinga yango? Azali ko rappeler na cadre nyonso ya parti. Élection eza na 2023. Boyete boyete. Tolobaki toko boycotter élection te. Toko kende élection et toko surveiller élection. Yango na lingina rappeler na ba chef de cellule nyoso. Na ba sous-sectionnaire nyoso. Na ba sectionnaire. Na musala o tozali ko sala elongo. Toleki bango na ebele. Bongo to bongo te. La musika. Toko gagner bango na élection. Mais pour que tu gagnes, il faut continuer la préparation. Donc, ça l'a lu sous le colon et l'issou. Donc, continuer à s'organiser à niveau de base. Au moment où ils sont aux autres, ils ont banderole Sili. Banderole Sili. Bilan négatif. Peuple congolais. Moi, je Martin Fayulu. Et si Kozali, il faut préparation et élection. Élection chaque samedi na Tango. Parce que ceux qui te sakani, président élu Martin Fayulu va gagner. Mais ceux qui te suivent à député, et quand ça a problème, tu as problème. Yango toloba ki turoyo au voter Martin Fayulu au voter député. Dans la binini. Il faut tous alana ba député ébélé. Mais pour ce faire, ezali préparation. Donc, de continuer. Mercredi prochain, tu vas lancer. On a kosala musala o tozali kosala ya sensibilisation. Il y a terrain. Donc, à éviter ceux qui ne commencent pas aux analyses ya kokakisa awa, mais tolobi na bande konyoso. C'est topesi déjà mbela pa ya bakonzi. Va préparer déjà mokanda. Oya kendaka na administration. Otoyeba mukolo wana. Au colonie, tu vas à la nzela. Donc, on a combat autozali nango. Na ebisi mutunyoso à se tenir prêt. Parce que na semaine autozo banda, au moment na lokasa, il y a secrétaire général et Kokoya. Tokoyeba mukolo wana tokosala nini? Bandeko balobi makambo insécurité. Alobi makambu ya bunagana na ina eko beta kaka sete na organisation pour l'élection. Donc samedi koya Maman Mobonya Rosalawa
Devos Kitoko Kozalawa, Niko Maengela Kozalawa, Ados Nombasha Kozalawa, Malenga Kozalawa, Epenya Kozalawa. C'est-à-dire que Kolowana Togoye ma option. Nini Togosala pour la Lamuka. Parce que tu as déjà commandement à Lamuka. Boite boite. Boite boite. Oya sala ke le roté talié. Oya sala ke le roté sali nini. Makamwe bandi. Oya koya. Merci beaucoup. Mais pour la Silisa, pardon, on passe à 2 minutes. Ok. Omoni Lengerwe. Omoni eh? Omoni eh? Bon, tu peux te remettre au batanga pour la kitoko na. Maman, on va faire un message à 2 minutes à Pamba. Toyo Kaya. Tala bonzenga ya mwana mwasi mazana résistance. Oya sengote. On va aller la résistance. Lamuka ne tombera jamais. Lamuka ne tombera jamais. Lamuka ne tombera jamais. Ok, merci mon condamné. On peut faire la parole. Toloba mingi te tolobi na ba fibo na ba maman. Ba jeune fille bande kolanga basi soki boy politique esali nini? Soki boy politique elandi yo na plante elandi yo nelamba okolata. Politique elandi yo na nzungu wa matembele. C'est que sengeli biso ne soto fungola miso. Ndenge katolobi lisu likolo ya lisu. Na 2023 bakosalisa biso bavanti tozo simba kombo. Ba mama bilenge biso nyonso na parlement esengeli to kombo la chilombo sala nini? Ok, merci na suki wana. Merci beaucoup. Bon, tosilisi matinée na biso alelo. Esengote. Panier pe yango. Bona combat oyo tozali nango. Nayebisi mutu nyonso a se tenir prêt. Parce que na semaine oyo tozobanda okomona lokasa ya secrétaire général ekokweya tokoyeba mokolo wana tokosala nini. Bandeko balobi makambo ya insécurité, balobi makambo ya bunagana, ngai naye kobeta kaka sete na organisation pour na élection. Donc samedi ekoya mama mobonya kozalawa, Devos Kitoko kozalawa, Niko Maengela kozalawa, Ados Nombasha kozalawa, Malenga kozalawa, Epenya kozalawa. C'est-à-dire que Kolowana Togoye ma option. Nini Togosala pour la Lamuka. Parce que tu as déjà commandement à Lamuka. Boite boite. Oya sala ke le roté talié. Oya sala ke le roté sali nini. Makamwe bandi. Oya koya. Merci beaucoup. Mais pour la Silisa, pardon, on passe à 2 minutes. Ok. Omoni Lengerwe. Omoni eh? Omoni eh? Bon, tu peux te remettre au batanga pour la kitoko na. Maman, on va faire un message à 2 minutes à Pamba. Toyo Kaya. Tala bonzenga ya mwana mwasi mazana résistance. Oya sengote. On va aller la résistance. Lamuka ne tombera jamais. Lamuka ne tombera jamais. Lamuka ne tombera jamais. Ok, merci mon condamné. On peut faire la parole. Toloba mingi te tolobi na ba fibo na ba maman. Ba jeune fille bande kolanga basi soki boy politique esali nini? Soki boy politique elandi yo na plante elandi yo nelamba okolata. Politique elandi yo na nzungu wa matembele. C'est que sengeli biso ne soto fungola miso. Ndenge katolobi lisu likolo ya lisu. Na 2023 bakosalisa biso bavanti tozo simba kombo. Ba mama bilenge biso nyonso na parlement esengeli to kombo la chilombo sala nini? Ok, merci na suki wana. Merci beaucoup. Bon, tosilisi matinée na biso alelo. Esengote. Panier pe yango. Bon, message ezaka moko.
Congolais à lobby, il faut constitution et république à respecter. C'est-à-dire que ils ont la contrainte de mon côté, lelo à part respect article 73, c'est-à-dire 73, il y a constitution et qu'on sait que l'élection est organisée. Donc, décider Azali la préparation il y a l'élection. Après congrès, oyo totena qui sangani, tout ça c'est un moment d'application il y a la résolution. Et parmi les résolutions, il y a d'abord la résolution numéro 4, oyo lobby lopango mokote sans les idées. Lopango mokote et kozanga kombo ya Martin Fayulu na monoko. Donc tout ça qu'on se préparer sérieusement et puis tout ça na campagne moko ezali citoyenne pour na kosala nyonso que démocratie na biso ezala consolider parce que ezala na ndeko na nzela ya ndeko Chilombo to na nzela ya ndeko Mboso na lisanga mobimba oyo ya union sacrée tout ça komona que volonté ya ko mettre en péril démocratie ezali yango na biso tolobi boye mokonzi ezalaka nde peuple. Il faut mobiliser le peuple wana makambu ya malamu ekota na bongo na ye. C'est-à-dire que tout ça la manso pour que l'élection ezala oyo ekondima mana bato banso. Oyo to bengaka na lopoto les élections crédibles, transparentes et apaisées. C'est-à-dire que wana toko sala maponami ezala ke oyo akolonga alonga. Oyo pe akopola a félicité moto oyo alongi. Mais toujours dans le cadre de la résolution numéro 30, oyo tolobaki na Kisangani, to kondimate. Peuple a kondimate que moto moko ayiba lisusu maponami ndenge basalaki na 2018. Soki moto ameki, biso tozana eloko ya kosala te, bobele oyo ezali na constitution na biso. Bobele oyo bamboka nyonso na mokili mobimba o bayebi démocratie basalaka pona ko protéger suffrage ya peuple. Donc toza ko continuer na série ya ba matinée oyo pe samedi ekoya tokozala lisusu awa. Tokotika te ti wana tokozwa élection ya solo. Donc chaque samedi tokobanda kozala awa na tongo en attendant que tozwa ba instruction oyo ko uta na niveau ya hiérarchie na biso ya parti parce que ezali na milulu ya kafu oyo to bongisi et bokoyoka yango na nzela ya bapanzi sango na mikolo ezali koya. Est-ce que par rapport à cette situation ezala na province ya Kinshasa to na étendue ya République nako préféré na pesa na ndeko a lobela makambo etali sécurité. Si bandeko bapanzi sango na banzi bolandi exécutif na biso ya Tchangu auti koloba nini tozali kosala awa a parler na makambo oyo ezali ya élection mais na lingi na loba na bana Congo boye tokoki kokende na ba élection te sans une partie ya Congo et participer na ba élection na lingi koloba nini par là na lingi koloba boye toko kende élection kimia esengeli ezala na kati ya mboka Congo. Ça c'est de 1. De 2, ba territoire na biso nyonso o ezali lelo envahi et pas ya ba yini ya Congo, nous devons récupérer ça tokende biso banso. Bana ya Congo il y a 4 coins ya république tokende na mapono. Tozali koloba boye na yebite soki bolandaki oyo babengi porte-parole ya gouvernement azali monoko ya Chilombo aleki omona wapi yo tata babeti bana na yo na kati na lopango oye mosala okuti lopango bapaya bazali okotika bapaya wana to kosala boni na bandi soko zali moboti ya solo kotika bapaya wana ba envahir lopango na ote porte-parole azali koloba na micro na bino bapanzi sango ete mokonzi mboka na ye ayebisi ye que tozela likambo ya Bunagana to vanda kimia tozela nazali kotuna qui est ce peuple là qui est ces parents là oyo ndaku na ye koki kozala occupé na bapaya na bayini ayebisa bana na ye ayebisa bana ya mboka ete bozela
tokozela nini yango tokotuna bango biso tolobi tokozela eloko te. Nous avons besoin de récupérer notre Bunagana. Qu'il pleuve, qu'il neige, toko récupérer Bunagana. Bana Congo balembite soki kokende tima kolona Bunagana. Biso oyo tozali ba réserviste en tant que ba citoyen congolais toko bundela mboka na biso. Soki balembi batika pouvoir. Bazongisa pouvoir et pas ya mafa tokende ko récupérer Bunagana to sala ba élection oyo ya malamu. Ezali na biso lisusu awa pembeni ya Kinshasa awa quelques kilomètres eloko na lingina loba lisusu yango wana. Bandeko bakinois en général, en particulier bandeko nangai ya Tchangu tokeba. Likambo ekomi na kwa mutu awa ezali deja na nzinga na biso awa na Tchangu awa. To fongola miso to permettre te insécurité oyo bazali ko créer à volonté et côté la biso awa porte ya Kinshasa ezali Tchangu bana Tchangu to fongola misu to yebi pe lisusu la oyo bazali ko sala naza ko pesa bino information et que bokoyoka sima mikolo lolenge bazali ko menacer mwana mboka Kasekwa po azali ko panza sango ya malamu ya ba complot na bango bazali ko sala pona balkanisation azali na kati ya viseur ya mboso ndenge bauti ko ebisa biso bokanga lisusu kalate bokoyoka député national na biso Bosco Mambo akokwela pe makambo po bitumbo yaza ko bunda pona ko luka kimia na bandundu ba ko lukela makambo na avertir bango ke bakokoka te bana Congo bana Tchangu to telema insécurité ezali voulu par Chilombo na bande na ye to fungola misu mboka na biso ezonga kimia Bunagana tozwa yango tokende maponomi tobengana bato oyo baye po bakabola mboka totambusa mboka elongo na président Eli Mafa. Merci.